Chez quelqu'un. Non, Toto, je suis obligé de te montrer là. T'es trop bien habillé là. Ah, merci. Non, je suis obligé de montrer ça. Non, t'es bien habillé. Hein. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, hein. Ouais, ça c'est Snap. Ça c'est Snap là. Je voulais quelque chose avec ton voiture là, bien là. Ouais, dis-moi. Je voulais faire que tu me filmes dans ton voiture et tu me renvoies. Je vais l'envoyer ça chez quelqu'un. Vas-y, tout de suite. Aide-moi vraiment. Vas-y, je t'aide tout de suite. Je me gare là. Okay, non, t'es sapé, hein. Ouais, garde très bien. Ouais, je me gare. Je me suis arrêté pour snapper le tonton. Oui. Et là, regardez là, franchement là, il est trop de charisme là. Oui. Trop de charisme. Oh, le vieux. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as à dire là? Ouais, je vais dire aux Congolais toujours que ça va quoi. Ça va. Ouais, je passe un bon week-end. Ah bon? Ouais, avec un bagnole là, Mercedes. C'est une belle voiture, hein? Là, ouais. Montre-nous bongo, tout ça. Ah ouais, fort. Hein. Ah fort, t'as une belle voiture. Hein. Appuie sur le bouton là-bas là. Appuie sur le volume là. Ouais, t'as une belle voiture. Hein. Merci beaucoup. Tu peux nous faire remarcher la voiture encore là? Merci là. Ah ouais, t'as une... Boto la MDG TV mafuta sikizali nga na grande dame avec un grand GK na cadre actualité bandeko babolingo. To lisusu lelo na sango ya Barcelone et o eningisi toile. Zaire eza ya kozika les amis. Nous on croyait juste c'est une encore moi eloko moko parce que toyebi ba vie ya ba comédien, toyebi bango comment se comporte, toyebi maman na bango to. Boto mona na biso eza na onka eloko moko. Bato bayebi ba comédien, ba artiste comédien, bato bayebi bato ba monde ba rando, bato ya ba presomptier bato yo balingaka ko comment on dit ba impressionniste, voilà. Toyebi que ce sont des gens ba mambo belé baloba pe basala ezana ya solo te. Parce qu'ils veulent prouver, ils veulent montrer aux gens que bazar est loco pendant que ça tamusu est loco te, toyebi. Siko bande likambo Barcelone pona bato bayebi te. Eza ke Barcelone quand nde bazala na ba monde na bango ya ba mafinga ya ba koswana, les gens s'attaquaient à elle parce que aza na France pour votre information, ça fait quelques semaines, soki ba 2 mois, soki 2 mois na ndambo. Bilo mois ba jar wana. Et na ba kofinga wana, na ba attaque wana, ba mambo oyo ba propos ba banda ko tenir koloba sur sa personne. Nde ya yeko ko bimisa ba passeport. Azwaki soki passeport na ye alatisi yango enveloppe parce que ba enveloppe wana bateka yango babenga yango nini babenga yango nini kombo na yango ezokima ngai bo tobenga yango enveloppe parce que eza enveloppe biloko wana okolatisa na kaye, okolatisa na livre bapochette ya likolo wana ena komomona oluka mais néanmoins napesi quand même basynonyme nango bocomprendre baenveloppe wana bapochette wana obalatisa okolatisa ngo na kayola ake so mpe komamika ngo na passeport na ye soki mpe azwaki passeport so mpe ya mutu so mpe ya mbata parce que babiloko yango mpe ezalaka ya lokuta juste pour venir impressionner les gens koloba na bato ke non ye asali 3 mois en France bapesi ye nationalité, ce qui est pratiquement impossible. Je vais vous expliquer pourquoi eza impossible. Sko bato o bazaka na France bayebi loi française na makambo nyonso ndenge etambolelaka bayebi ke non azokosa eza lokuta nde eloko esali ke na miniti oyo bandeko actualité ekomika likambo passeport à Barcelone surtout na TikTok mamae so bokutika ba live mais bato bazo discuter tala bato ebele ba live différent likambo passeport à Barcelone bandeko ezikisi Zaire. Nga na yokaki yango na musika bon namone na yango danser te na kipaki na yango pete vike boyebi ba mamba bato ya théâtre na linga pena olobela yango trop te na chaîne na ngai parce que c'est parmi ba biloko bato ba s'intéresser na yango trop te yoka ndenge ezalaka eza na bato mosusu là c'est plus théâtre ou encore des comédiens et soki atie biloko zotambola yango bo constater en tout cas depuis un certain temps babiloko ya koya kolobela mutu je fais pas ou encore je fais plus koloba c'est vrai on parlait des fois en bien okoya tala si la zone si bo sali boy parce que na constater que non awa on dirait cop na ngote chaîne on dirait
ma solo wana penza trop te. Donc si je viens parler sur bato théâtre net nde na auto sala émission ya Ronel Nande Onabiso Luna, c'est pour venir donner peut-être conseil. En tout cas, il y a vraiment des leçons à tirer, hein? Il y a vraiment des leçons à tirer. Il y a un moni na ena lobela likambongo. Barcelone en fait, ayaki n'est pas impressionné bato, approuvé na bato bazo fingaye. Que bino bo finga ngata nga una na nationalité. Tala malheureusement pour elle et que ma bé parce que elle n'avait pas réfléchi. Il y a un moment il faut ça là, hein? Un moment dans la vie il faut être intelligent. Parce que si elle l'était, elle n'a qu'à ça et l'autre quoi te, elle n'a ça la ngote parce que elle n'a pas que sopaye. Ouais, bah malheureusement tout le monde n'est pas tout le monde. Bandeko, Barcelone a bêté solo qu'à sali tout le monde en France, ça a une nationalité. Ce qui est faux. Na minito aux réseaux sociaux bandeko et keye zongi ka yango na yango. Siko pourquoi na yo le bel likambo? Ezara pona ko pesa conseil. Na ba impressionniste. Na bato ba matala na hayo lo bata ba congolais. Yango bomoni na ebandeli avant na bande émission na tshela ibino vidéo ya noko na biso wana ya tonton congolais wana oyo pour alati bien ba pesi ba félicitations ba louer ba sepeli na ndenge alati etindi ba zele etindi adefa mutuka na ba français compliqué ba zoye ba image aboire na snap parce que malheureusement ndeko nzonga na bana ko filmer ye nande ba sololi conversation et puis ye moko pas clair alobi elo ozo bomisa bato yango boyebi vie ya mutu te. Effectivement ba congolais bazalaka ba complexé neti eloko tini Barcelone comme na ba niveau wana eza complexe ndeko na biso do congolais complexe ko bomisa congolais po ba mona nga danger yango bomoni bato bele bakufa likolo ya biloko tala poka ba masolo nyonso te beta make yana bato balia bango na ba famille likolo Facebook oui nga na yoka ba témoignage ya bato babwakela mbasu ba maladi azala na poto akiti Congo boye pa mbasu nzamba sali grâce à biki prophétie bimi message bimi e bato batubeli que non eza parce que ye ali komilakisa mingi trop ko changer ba photo na Facebook mikolo nyonso kolata ko telema likolo mutuka mabe sala les amis vivez cachés to loba mambo mbala boni tango zo loko impressionné bato lakisa bato ko danger yeba ke o benda pe babitumbe bele na vie na yo otam soko obunda te bato bele bayeba makambo te Kima TV kimatala na we ko bomisa bato botala lelo ndenge silisi Barcelone o bato mangala balobaka ndenge sopie oke silisi valeur et bambi et silisi respect donc akbimi mutu alokuta fa kwa lobi ata soka osala eloko ya solo to koloba likambo mo leloko malonga to koloba likambo moko eza ya solo bato bamoni kaka kino anani ate wana mutu akolanda te et pourtant ta mosusu eza likambo ya solo eya na bato ebele ovivra tellement na lokuta mingi bato bandima kosu les amis nationalité mpona kozwa yango ezala na badémarche à faire toyebi Barcelone azala na Congo aye France na koya na kozwa nationalité c'est vrai ayaka na bita aya déjà combien de fois mais soki mutu okendaka mboka mingi toyebi possibilité bapeso mukanda ezalaka mais pas nationalité soko bali français ekoye na France bakopeso 5 ans 5 ans na soki esili bakopeso sikoyo 10 ans ou encore o biso tobengaka na Angleterre mukanda libela do 10 ans et pas ba français linga koloba mukanda libela elingi lobaka te que non il faut ça nango 10 ans après 10 ans na bapesi mosusu non so bapesi 10 ans c'est-à-dire mukanda libela siko biso na Angleterre so bapesi mukanda libela balobaka 10 ans te so bapesi 3 ans 3 ans 1 an et mukanda libela ezaka indefinite de ce qui veut dire indéfinitivement okomi résident biso bapesa indefinite so ozwi indefinite après 1 an okosenga nationalité na Angleterre ezaka après 1 an
jamais ba personne définite malamo que singa nationalité. Ce qu'on a en France, soko bali français. Au 5 ans. Après 5 ans wana ko silande bako pesa yo ya libela nde à partir et puis et le réseau là qui ça parmi au fait babilo reza e nyonso to mentionné et à moi babilo réseau là qui c'est Barcelone à Kossi. C'est vrai ata soki miracle ko salema parce qu'il y a des miracles non conventionnels et le Joël Francis yana bato bazwa ba grâce moko particulier na bandenge moko boye azwi eloko moko to mokanda to nini moko sans ça l'effort tout ça oui mais attends Barcelone a sali même pas 3 mois déployé a sali quelques semaines ou encore bah, plus ou moins 2 mois et demi à l'équipe 3 mois te sikoyo soki ke eza bapesi nationalité déjà liboso premièrement il faut un résident avoir bapesi nationalité ok. Barcelone a sali combien de jours, combien d'années, combien de mois en France pour bapesi nationalité? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Tant où yo, au sein nationalité, il y a une nationalité en haut. Eza douche na yo, cuisine na yo, na ebite, toilette na yo, o ezaka ok au koti, malamoko silisi flashema et pion. De yo sengi nationalité lelo. Quand na semaine wana bazo appelle son nationalité. Na France ça prend du temps. Na Angleterre n'est-ce pas ça 1 mois so côté ici naturalisation va répondre c'est possible les alara na autre awa biso na espace à 1 mois les alara payant va foutre la ngombongo à part casier judiciaire tu payes l'argent à la minute tu es commis ba une affaire ba 1300 et quelques livres sterling c'est beaucoup d'argent et cause à l'au-delà ba $1,600. Il faut foutre un bon espace à 1 mois aux yeux. Na France, ils sont au nationalité au côté demande. Et où melaka? Et où melaka nana bande ko na France? Nana petite sœur nanga banda senga demande la nationalité to ke inane. Non, to leki kutu inane. C'est vrai peut-être quand na cause à particulier parce que nyon se zarandenge morote mais j'ai aussi une grande sœur à cause de nationalité et où mela c'est ça la plus d'un pour pas répondre. Donc, dans France, nationalité, sur au côté ici. Jamais bako répondre yo na espace il y a 2 mois au côté ici, le 2 mois après bapé sur nationalité. Et puis non seulement ça. Tant où il y a qui a sali combien de jours, to combien de mois, to combien d'années pour à côté sa nationalité. Nous sommes les compter. Voyez, au Vandi et puis au côté ici. Donc, à quel ça la délire moko, à quel ça bêtise moko et l'autre moko oye moko a su temps qu'on réfléchir c'est rien côté. Aeba kite ko kute nini de la minute on des abo Barcelone azo memankolo ye na ye réseaux sociaux batu bali ko tika ete balobi likambo ko sila boyete encore mama Congo mama Congo lati Barcelone lokola sonzo alabi non jamais et batu musu ba osela ngo ba émission ba osa ba débat juste pour partager les idées et ko prouver que certainement de qu'on a biso akosi moi personnellement si on a l'émission au bande onanga c'est vrai to hebi bato ba rando bato ba mafinga ba comédien eza monde na bango hein tous ces gens ba benga ba influenceurs tout ça ba impressionnistes ce sont déjà au to hebi tango et c'est na Barcelone ba kamata na Barcelone eno bimsa ba dollar bo hebi yango et c'est tant à lobby que ba comédien yango potongo ba yaka ba sala nini kindumba certainement parce que na théâtre mbongo malongo ezala kuna te bayaka poto ndeni c'est que basala la prostitution de Barcelone ina kotangela biso ba dollar to mona vanda likolo ya mbetu akotanga mbongo alobi que non mututu asala kindumba te effectivement c'est vrai na Congo Barcelone azala makambu na ye nde na yoka azala bazala na flat na mobile na ye mutu banda ko gérer yango et puis à part yango bon elle est dans les affaires hein dans les business, tout ça. Et là, il y a qu'à prouver que non. En tout cas, tout le monde ne fait pas les kindumba. Tel que moi, nana l'art. Et donc, tu comprends la vie à Batouana, ils sont comme ça. Nana mbongo, tanga bambongo, bomuna, nambetu, piam, kangisi maboka ba dollar. Et qui n'a viral, tout le monde a les réseaux sociaux. Et qui est zoniena, et c'est des Panama, et ça, finga na tout ça. Tu vois, qu'il y a ba vie na bango. Moi, personnellement, et à ma mboute Rolanda te ya kokipete parce que ils sont comme ça.
toyebi bato na bazalaka bongo bato moko oyo yango bomoni Marcelo alobata lelo bomofinga Marcelo il a raison. C'est ça les Congolais, tu n'as rien moningo lakisaka oza na eloko et pourtant eza mabe vi ya koimpressionne bato kima TV kima talana elobaka nango bango mo bakongolais bamono danse sans toutefois koyeba baconséquence eza na nsima bamakambo wana eza mpasi eza mawa ndeko mwasi ndeko mobali. Dieu fait grâce aux humbles mikitisa nzambe akotombola yo. Yana bato bibele barata ba chance na ba vie. Yana bato bibele bakangila bango ba porte. Pourquoi? Likolo ba comportement lolenga boy. Wana eloko to mongo lakisa bato wana eloko. Et tant bato botala te yaza déjà danger. Siko to bengise nini? Te yaza déjà be to pia nini? Netinga mutu netinga. Na kabela na bato babonga te o. Mun bato bazwa. Na kabela na bango te na pesa na bango te pourquoi? Parce que na nango ebelete. To so na pesi yo ya moke o mona ngo pamba. Malamu na ke pesa mutu aliaka te mutu azalaka nango te. A mona ngo ndire nzambe mutu akitia visiter. Et ata soki ya kozongisela te parce que to sala pe bolamu te po bazongisela biso mais le fait seulement ko marquer wana nzambe na lola pa okanisa ngai. Ngana pesa na neti bato neti ya ba théâtre bon na habité c'est vrai on a des connaissances to pe na bana personnellement na pe na ba petit ou ba sala théâtre moza mère sauver na mo 20 na pesa na ngai mais to yebi muko mususu ya Gabi ka ba rando eza na ba bato ba poto aloba ngo alobi maman Oliva silisa biso ba somo ba $3000. Pour nous beta biso masolo ba code ba $50 to kenango wapi vous voyez un peu de ba diminuer yango moni bato wana tellement na mona déjà basi babonga na bango siko ngana oyo sungelo ya makambo nini donc eza moko ya babiloko bato belé na ba vie barata. Pourquoi? Parce que yo pesa bato impression que yo si obonga yo za bien yo koma yo koka siko bato ba okumbote. Tu peux être peut-être dans les besoins il y a solo mais le fait que yo so pesa biso impression que yo ndo za danser bato ba occuper yo te yango ndeko nanga viva lokola mukongo oza na $5000 na nkutu nkutu do kangango na nkata ba te non nkata za wa chana mutu nkutu donc na lizita aliputa mais aolia kwa ngala likayebo sec na pilipili ya mobimba pembeni. Pourquoi? Apeso image que non aokemba po olukele bangambu te bino boyebi ba africain to zala so moni mutu ana mo ba position boko mo bundisa ye voilà siko ba Congo siko bazara mayele ba vivara azana ngo mais vivre neta na ngote. Pourquoi? Eza bien que on kati eza poani eza te no po alinko kabate to po akabarate. Oui c'est vrai eza parmi ba blo ba qualité mabo ba lobakino ba Congo ba na ngo bien que exception pe zala na ngo ke ba Congo ba kabarate mais moko ya ba kozo balinga kopesa image ke naza nango te bien ka nango eza pona ko éviter bitumba. Ah oui, ko éviter bitumba, ko éviter ba problème parce que bino boyebi na Afrique soko za nango olo laksa nini omi sujet ya bato ba mo tia misapi e komi kende keye zongi lo ba congolais. C'est ça les amis, il faut que luka ko s'effacer des fois na vie ozali mais osane toza na ote esunga mingi esunga mingi na minute oyo Barcelone a commis ridicule makasi vraiment ça ridiculisé par rapport à eloko wana salaki bato bako sala ba émission donc ebimi penda faire mo za grave sérieux parce que bilo lobby ezalaka te eza mamba lokuta de sopi nde baloba na lingala. Donc ngana ki nanga osala émission ya pona peso conseil OK na vie malembe na vie za humble na vie yeba ko s'effacer na vie tika bato mosusu baloba oyoza pe o balobela oyoza nango et non toi oya komi lobela to ko beta lisolo. Moi j'aime pas trop parler de moi et na mona apeti na nango te bato bayebi nde baloba bato ba mona nde baloba yana to bato babeta to tenga na za mutu malamu
Toi, passer tout le monde a avec sa émission, toi à côté, c'est votre humble serviteur, ou encore c'était votre humble serviteur. Oh, qui a dit que tu es humble? Yomoro, bien humble, Ezalara. Non, bateau bazala, non, ne va le voir humble. Et non, toi, même au Robert, tu sais que non, on a humble. Oh, ni on a prouvé que vous allez humble. Est-ce que bateau bazala, non, bayebi que vous allez humble? Hein? C'est ça. Yaya, linga bateau balobela yo. Linga bateau beta lisona yo. Par rapport à Oba, on va se pour Bayebi. Et non, yondo ya comme l'obéla. En tout cas, et rendre malheureux. Et rendre veut dire. Izaki, y a un conseil à moi personnellement. Abonnez-vous massivement, surtout si c'était votre première fois. Faites large diffusion. Partagez la vidéo. Et surtout, activez la cloche pour ne rien rater. Moi, commentaire, ça va bien. Ceux qui m'ont si je suis Ezali. Conseil to Karanabiso. To landi sur vidéo ya no na biso. Oyo defa mutu ka bato. Abeti abeti lumumba banko sa sapologie des gars. Mais ane la mutu kate. Ake defa ton voiture, donne-moi ton voiture là. Congolais. Non, peuple mort unique à son genre. Hein. Que Dieu vous bénisse. Merci, à plus, au revoir. Bye. Non, Toto, je suis obligé de te montrer là. T'es trop bien habillé là. Ah, merci. Non, je suis obligé de montrer ça. Non, t'es bien habillé. Hein. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, hein. Ouais, ça c'est Snap. Ça c'est Snap là. Je voulais quelque chose avec ton voiture là, bien là. Ouais, dis-moi. Je voulais faire que tu nous filmes dans ton voiture. Ouais. Et tu me renvoies. Je vais l'envoyer ça chez quelqu'un. Vas-y, tout de suite. Aide-moi vraiment. Vas-y, je t'aide tout de suite. Je me gare là. Okay, non, t'es sapé, hein. Ouais, gare très bien. Ouais, je me gare. Je me suis arrêté pour snapper le tonton. Oui. Et là, regardez là, franchement là, il est trop de charisme là. Oui. Trop de charisme. Oh, le vieux. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as à dire là? Qu'est-ce que t'as à dire? Ah ouais, je vais dire aux Congolais toujours que ça va quoi. Ça va. Ouais, je passe un bon week-end. Ah bon? Ouais, avec une bagnole là, Mercedes. C'est une belle voiture, hein. Là, ouais. Montre-nous bongo, mets-nous bongo, tout bongo, tout ça. Ah, ah ouais, fort. Hein. Ah, fort, t'as une belle voiture. Hein. Appuie sur le bouton là-bas là. Appuie sur le volume là. Ouais, t'as une belle voiture. Hein. Merci beaucoup. Tu peux nous faire remarcher la voiture encore là? Merci là. Ah ouais, t'as une...